Soko mekina fachi okoyoka 100. Yo soko lingi oboy fachi kasa brasa na yebisa bino. Bokechi na pas de gens ba combattant mon combattant et autant na IDPS. Soki bokechi zaina batu mbele asala des ordres na Belgique. Eza kozanga kotanga soki otanga ka muntu ayebeza ta mwa ko tekoyeba A na B ezali kopesa manière ya koyeba koloba. Donc kozanga koyeba kotanga c'est ce que signifie donc muntu wana pe na lingo tanga ete. Makambo président na biso ezali eloko nzambe. Eloko nzambe soko zobungisa yango suka okatana. Lobi kora mikora koza. Mesa balambi siko kambanyoka oyo ya États-Unis d'Amérique. Kambanyoka moko eza na or. Au lieu de vimbi mbala moko nandakala. Trump peut aller pour fufu oyo beka bokola banseka. Yo relié la ngono wapi. Donc Fati Beton va déjeuner, après déjeuner ba bimi siko ba kangi photo. Il n'y a pas match. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette trop belle émission. C'est la Diva de la presse que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes et vos postes de télévision en train dessus. Je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Toutou Kadiata et ainsi qu'à tous les internautes du monde. Voilà, aujourd'hui je suis avec mon cameraman du jour, il s'agit d'Audrey. Et comme d'habitude, je vous emmène nos invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec Yokason de l'UDPS et Fachi, donc Soko Mekina Fachi Okoyoka 100. Donc je suis avec lui, tout pendant moins teke, tout développé dans le mouquet par rapport à Mahambozo circulé, Mahambo Cannabiso et Audrey déjà sont invités dans la journée. Bonjour Yokason. Oui, oui, bonjour madame. Santé nous bonne. Santé bien par la grâce de Dieu, tous amis. Yokason, IDPS évolue comment? IDPS qui toque Makas, il est IDPS est le Makas. Ils allaient continuer, tous allaient lutter. Masole vanda pe ndenge bitumba isili nano te puisque bandongo le misu bakosila te bazana posta te ke bazolinga te ke Fachi arisi na manana ba musu bazoluka makambo de gauche à droite par ci par là basila kate toza wana pona ko bonda ke tosi sa makambo wana. Donc avec Dieu nous vaincrons. Tourneur et à président de la République, à chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, na Belgique, na États-Unis, et ça qui vient comment? Maman événement. Fachi Beton. Bo tango balobaka. Yo soko lingi oboy Fachi kasa brasa na yebisa bino. Soko lingi oboy Fachi kasa brasa. Soko kite balobaka pe lingala. Soko kite o semi javel ya 50. O meka ngope na soko eza mungwa. Bongo yoka soko swaka. Soko fe okeli felo. O moni soko kufili wa moko nzamba permettre te. Okay en faire. Donc Fachi Beton a sali succès na Bruxelles ba corriger masolo na netikala ko sala matin. Ba diaspora isa de mino boni ba bokechu premier kabona bandeko na ye mususu ba bokechu azana bat. Bokechu na pas de gens ba combattant mon combattant et autant na IDPS. Soki bokechu azana bat mbele asala des ordres na Belgique. Monde o monangi na Belgique yo manaki te. Bokechu na pas de gens, ne faut pas na lingi sukotanga kombo na été. Les alliés, oui, oui, les accombos, les alliés, qui manquent respect. Donc, les accombos, les alliés, qui sont là, quand dans la population. Mon tazali, qui manque président de la République, mon tazo, ça là, les lois de c'est ça là, bango, bas à la Libanda, bas exil, Libanda, bas vendre, na combo, il y a IDPS. Mais azo meka ko sala erreur ko loba bêtise na combo IDPS. Oh, il y a Mbazembo à l'époque, il y a Mbela Tshisekedi. Mais, à Bossani, à quelque chose n'importe comment. Mais, eza kozanga kotanga soki otanga ka muntu ayebi peza ta mwa ko tekoyeba A na B ezali kopesa manière ya koyeba koloba. Donc kozanga koyeba kotanga c'est ce que signifie donc muntu wana pe na lingo tanga ete. Événement ya Belgique omoni roi Koma abosani kiti na ye ya ki roi alobi ke président ya kovanda. Bomoni événement wana Fachi Beton succès liboma population nenge Belgique sali embouteillage. Osomone biloko ndenga wana. Yo pe soko za makasi sala pe ozana noko na yo. Bo sala ko délégation. Boke de pe ba yamba bino, bo sala pe embouteillage na Belgique. Et kotika loko sala mabongo te. Ezaka seule personne ezali président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Muntu asali makambo wana ezali Fachi Beton. Asali mama na démonstration.
après yango accueilli na sommet ya 74e sommet ya Nations Unies a komi na sommet oyoki bapesi parole fatia bandi kopopula apupuli masolo ndenge nini etikala kosalama te abeti masolo oyoki monde entier ebeti maboko asengeli sanction balongola sanction ya nani ya pays oyo nani Zimbabwe nakobetere masolo ezali wana koyoka Fachi azali expert politique en Afrique na ndenge Trump apesi azali décidé de l'Afrique na ndenge bayambani vis-à-vis mbunzu na mbunzu yo pe soko zana tata na yo ou bien noko na yo azape fort aleke ata wasala bongos lungwa pe baye aucun États-Unis bo ole tala makambo président na biso ezali eloko nzambe soko zobungisa yango suka okatana wapi batola moka na yebisi bino madame Eva sali que nani azuis nani dossier na ye na sima photo na bureau na ye alebi trop c'est trop vérité des nango ti wapi na lembi borango d'après tout a déclaré d'après tout c'est Félix qui reste président de la République. On va aller jusqu'où avec cette histoire de vérité des urnes. On doit quand même cesser. C'est le président Fachi qui est chef de l'État. Et il a mis les photos du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nabiro, il y a Yemoko. Donc, débat égalité, Fachi Azali Kosala accueilli Kosenga. C'est la toute première fois, Conseil de sécurité. Parole, pour Yokuna, va faire 15 minutes. Mais Fachi a sali 45 minutes. Na qualité à Nani. Parole. Après président de l'Assemblée générale des Nations Unies, à Kiti, à Yambi Fachi. Alors nous restons debout jusqu'à la sortie du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Yo pe sala biloko ndenga wana. Et kotika la ko sala maté puisque président Star après New York bazeli pas Trump puisque Trump va kotani mokoli ya bapesa ni bambote na mokoli ya sommet. Bapesa na rendez-vous te masa toko déjeuner mokoli tel. Ah lobby kora mikora koza. Mais ça balambisi ko kambanyoka oyo ya États-Unis d'Amérique. Kambanyoka moko eza na or. Au lieu pe odvimbi mbala moko nandakala. Trump peut aller pe fufu oyo beka bokola banseka. Yo ko liela ngono wapi. Donc Fachi beton ba déjeuner après déjeuner ba bimisi ko ba kangi photo. Il n'y a pas match. Sko bino bozali ko boya. Yo sala ya mukile na yo ambongo koto ya se alobi déjà ordre apesi ordre na l'église que batutu na minito yo bazalaka ko sala eloko wana ya vérité des urnes ezalaki par rapport ya position mais tanango ezali lisusu te na minito yo même Freddy Matungulu oui États-Unis alobi que muntu akokosa batu nyonso na monde mais sauf conscience. Conscience, c'est que Fatide a gagné l'élection. Lorsqu'on parle de vérité des urnes, on voit Félix, on ne voit pas. On ne voit pas. Non, non, il a dit, déclaré à lobby que Atikala comme lobby comme Fayulu Bazakanaye. Ce qui Fayulu Azo Wanganaye, à Loba, Makambo Ezali ko Salama. Ce qui a gagné l'élection. C'est Frédéric Matongol. Albatuni, aux autres, la bon pour nommer à l'habité. N'a rien à zolo bamontako ko sabatunyoso. Sauf conscience. Conscience c'est quoi? L'occasion diaspora batuni libala ya cash na FCC aussi la mukoni parce que on va zolo il faut bonani. Mais l'objectif cela veut dire il faut libala ya cash na FCC kufa. Et ça kufa pour quel but? Parce que vos opé ça va poste mususu et pas étranger tel que Robert regarde a toujours poste il y a décentralisation. Pourquoi? Robert Toché wana sili sabama kambunaye. Kasi sa nyonga zangina o ebite eza piège. Robert bat bazoka mondeni. Boza la kimia. Fachi beto. Yo il ba ki déjà qui était bat ba okangama. Oui, ba ki bat ba okangama matin. Donc Masolo ezali que président Fati Masolo ezali ko beta muntu akobo yango azali te. Donc Masolo azali bande ko bazo kanisa ke
makambo ya ba ministre na FCC. Nous sommes des politiciens. Ce qui est comme une étape, ce n'est pas nous au biso tondimi que to comme une étape wana que to travailler dans le FCC. Les alliés élection et sali que président a gagné élection, to ko to za la député BLT. Mais est-ce que to tikambo ke kufa bongo? Même maintenant alinga bi président, alinga travailler ndengini. Il faut quand même que tu aies une divergence ou une nasse. Tu travailles d'abord pour l'intérêt général. Ce qui vont tailler que ça, c'est au contraire. Il y a idéologie, puisque l'idéologie, il y a eu des créations, le peuple d'abord. Tant que tu as ça, on peut mettre cellulaire. Il sera chassé et arrêté. Tika si comme nani azalawana, nani Robert azalawana. Tout le monde est quoi n'denga au sein des essentiels. Côté Cambourg n'abis. Et donc van à l'aise. Vous allez presser na politique. Et l'on a pressé et bomissa Lumumba. Et l'on a pressé et bomissa Mobutu. Et l'on a pressé et bomissa Mouzé. Il ne faut pas être pressé dans la politique. Fachi Azali, grand politicien, a bêti politique n'a non monaté les Lofsko Kimiango. Qui peut imaginer aujourd'hui Fachi, Bayambi aux États-Unis va salir démonstration de force aux États-Unis d'Amérique. Maman n'a ma solo. Hein? État de droit, état de droit, état de droit. Mike Mukembaye. La prison. Mukembaye est un gire public. Il est en train de gérer les gens. Un gire Mokwezali et ça la magaté. Est-ce que l'état de droit, le biso un girien, finga moutuma, ben gire Wezali interdit. Le bel moutou biloko Wezala. N'enga nazo sale mission, n'enga Tanzanie. Donc nazo respecté et loko ne loko et na place nango. N'enga nazo senga justice et l'ande le dossier. Ya batoyo massacre slam na bandon mon la publication après banani après ma réclamation bazo 5 soit disant vérité des ignes na kingasani mususu na nini na côté na kanluka hein banani bazali impliqué na dossier bakanga champion bemba na nini na nini oyo nani na CPI na likamba Centrafrique akendaka te. Pour comprendre que biso action na biso état de droit ce qui monte un problème était est-ce que bako kangai ça fois za wana bakangite puisque l'état de droit bazo le battre l'état de droit il faut ça fois za qui peine un problème on devrait même arrêter ça fou te bokangi ça fois za wana ari ba bêtise afinga trop il est là pourquoi bakangi Mukeba inde dossier azali na ba dossier na bato ça n'a rien à voir avec nous ezali problème moko individuel. Il mérite. Il faut pas kangaye. À 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Hein? Dire comme Nabiso, Fachi Alobaki déjà que Osaka na pouvoir naie à cause de boulonner. Alors de boulonnement et pas dire comme Nabiso jusque là tout le monde a noté 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Oui. Mais jusque là tout le monde a justice tésolo bilan moitié comme Nabiso garde toujours possédé. Pourquoi? Parce que ça coach à Fachi. Il ne faut pas qu'on ait trop vite. Coach a équipe ni. Non, ce n'est pas moi. Et puis, c'est cette histoire, président d'abord, prévisate, Zaki Cop pour Nanine. Kamere a découvrir réseau. Réseau, on a un Kotaka, na trésor public. Des années, depuis que Kabila est là, et son compatriote groupe na wana bambongo ekotaka na katite bazaki na groupe moko ya ba mafia oyo ke bazali ko sala chaque fois soki mbongo bapesi batu ya hydrocarbures bazozo ka mbongo bapesi et kendaka na trésor public. C'est pour cela ils ont créé par tous les moyens ba étouffer tango caméra ba keko sundele eloko esali ezali ke tango bato bana baye oyo bafutaka mbongo wana nde baye pa vital caméra que est-ce que en tout cas dirkab est-ce que excellence oyebi déjà que to pesa mbongo bongo batali siko que est-ce que mbongo ngo ekotaka lebite mbongo ekotaka te tango a découvrir eloko wana nde bango bato ya ndeko FCC balati CBR mais sauf ezalaki cop que ba étouffé on doit bâtir enquête justice et présent peut se ordre ba vérifier oh nyosa ko za impliqué arrestation à l'immédiat quel que soit ranae nyoso libanda wot permettre cellulaire ce qui va coûter ces actions pakal maman ba kangaye à l'immédiat sans débat. Est-ce que arrestation il y a musicien Nabiso ko fait l'omide
arrêté, bandi ko salé ba vidéo et tout machin. Est-ce que c'est normal? Condamnable. On ne peut pas permettre. Il faut le état de droit, il faut respecter mon toit. À s'exprimer, comment ça ne faut pas qu'il y ait trop brutal, que ça la magambo n'andenge singérité. Donc il faut quand même côté qu'elle a mon tout temps, aïe banding ni akoi ko sala. Donc c'est le biboni pona. Justice na yo qui déjà dossier na ye, ba lobby avant d'aki à landela, à fond d'abato, ba sala qui ba brutaliser qui est na dossier wana. C'est pas passé autorisation. Voilà, là, on traîne pas trop. Parce que ça, il faut battre. Merci beaucoup, Congolais, Balandanga, monde entier. Voyez que Congo est à Moko. Au moins, il faut que ngai personnellement, na loba qui est élection à la vert, à la rouge, à la noire, Fatih, chef de l'État. Nazo sa mise en garde na batu, oh, il va hésiter. Na gratuité ya bana ya classe soki ozali ko tia doute eza lokola mutu moko ozala mutu makasi devant Lyon. Est-ce que mutu makofi yo kotelema devant Lyon c'est pas soka? Est-ce que gratuité scolaire on est continue parce que budget ya mboka ezali budget mbongo euti kuna banque mondiale a lobby bango ba ko s'occuper na budget ya gratuité ya classe. Vous comprenez? Gratuité scolaire. Donc, Ezali, Banque mondiale, les budgets qu'on a 7 milliards. D'ailleurs, ce que le président Zongia attendons voir, vous à la Kimia, vous pouvez se présenter avec chance. De toute façon, il fallait commencer par où? Parce que les enfants sont en train d'étudier en bas. Namako, Namabele, Babon, Isaac, Audrey, Aza, Temo, Kilo, parce qu'il m'a filmé qui a l'émission Monasaki, Bana, Botang, Namabele. Batang, Anan Bongo. Mais ils ont fait. Maman. Na moi avant de nanda na atanga a même tabaya ko sale les bancs avant de nanda ko to akende nanu akende nanu puisque biloko ezali jusque là ko to bandi na zéro nengo to zaboy Congo to bandeli Congo ekufaki to bandela zéro mongo ezali wapi biloko to ezali ki nyos par terre to bandeli tika nanu to banda nanu muke wana tango to ko banda ko mona lire d'abord vous comprendre ba enseignant bakaye ko toucher déjà ba salaire na bango moko bazaki na ba numéro matriculité babazi ba numéro matriculé bakene kuta na banque na compte boy au lieu à $100 et au lieu à 100 000 bakomi ko kuta ba 500 000 francs congolais hein musako ika 450 000 francs donc moko akamwe mbala moko azande ko na yazali azali abanda ko tungisa kaye akende boye akoti na compte mbala moko asombi plasma asombi nani alobi Fati umele alobi zamba limbi sangai ndenga na kenda ko voter Fayulu Yemoko. Il faut que malfaiteur tel que je connais le Congo Thomas Louaka. Il a abîmé le Congo. Peut-être chité na yebsayo. Tant que Fatia sali magamba 100 jours. Toujours bami bana bazari. Tant que sali magamba so de babilo ko nyonso. Toujours et le kombi c'est pour la kana moto. Lokolo Fatia zali wana moto à train. Yemoko pilote ya RDC. Et là, batutu bakotosa. Oya kotosa te arrestation à l'immédiat et au mokamate. Boko yoka somba ko pakatambangu ndenge fachaze azawa nazali fachi béton. Oya kotosa te au état de nuire. Boko pakatambangu on va commencer à arrêter et ligoter. Hein? Topé sa chance na président Nabiso. Azali président oya ke ko luka papa ye na sachet. Mboke ezalaka bloqué, mboke ezalaki étouffé, mboke ezalaki na venir te. Fatia ko fongola ba porte ba kangela biso na ba mindele en commençant par ba Belge balingaka nde balia ce que Fatia lebité bo bandai ko linga ko yiba mais occasion ce que boya nde officiellement ndenga Fatia ko tana Trump lobby kora mikora koza na première dame ya biso ya RDC mama Denise Nyakero na première dame ya Trump suka na masolo kora mikora koza papa ishiyo nani akutani na premier décideur du monde bavandi na Maison Blanche kiti moko o revandi na Seboy mosusu koto jama evandi ozomona ba jama ndenge zongala evandi na mabele basopiango donc masolo na ndenga liboma kuna masolo betami président na biso alaki ba congolais que bientôt ba petit ba kosumba en désordre bo pese président na biso chance botika tribalisme bozala batu moko to simba na muluba mokongo muswahili mungala mais moral. Et puis, on a fait ce message dans les sous na salaki chaîne, et zali yokason TV Daily de presse. Message zali que bon l'équipe de konabiso, message zali au lekiwana
au s'abonner, au fongoli liboke, faut ba petit basumba en désordre. Toujours les partout, tu suspendre les tech, baninga na les gana média baninga te, talaga, bingana zayo kasa ide pes, so ina kangiga kana les gana ngai moko, et puis ça bien te, mais tozaliwana, et le moko kotiboy, le moko kotiboy, au s'abonner, au fongoli liboke, tonya tibor tolegi, yokason, tozali ko betama, masolo, tozali ko betama solo. Zamba battre ba congolais nyonso numéro na ngai zali toujours plus 243 97 047 45 58 numéro na ngai WhatsApp soko sali yango o s'abonner o fongoli liboke bande ko bazali wana bobo ya fachi bolinga te fachi azali wana azoko fongola liboke gratuité yakate eye année prochaine hôpital Ofele bongo ko bota makasi na yo nyata bor toleka jeudi. Et je vous remercie. Là, nous étions avec Yokasson de l'UDPS. Merci à tout le monde qui nous ont suivis, particulièrement à Toutou Kadiata et à mon caméraman. Merci à toi aussi, Audrey. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à la prochaine édition. Bye bye.